Maladie yango ya coronavirus oyo ezali kaka urgence sanitaire te, mais ezape moko ya nzela oyo ekokotisa nzala makasi awa na kati ya le monde entier, même awa na kati ya mboka na biso. Na yango avec déjà une longueur d'avance oyo wapi mama Olive Lembe Kabila motema ya Joseph Kabila Kabange atimbelaki yango déjà na yango talatina ayebi bongo ko lancer oyo ezali sensibilisation na oyo etali denrée alimentaire, donc biloko ya kolia po à part maladie yango ya coronavirus oyo ezali koboma bato mikolo ona le monde entier, zala pe ekoya makasi oyo pe ekoleka lisusu na koatake batu na ndenge ya kosakana te. Na yango mama Olive Lembe Kabila oyo esi amema pe abombaka peuple congolais na motema na ye ayebi bongo déjà na kosala oyo ezali sensibilisation na masolo etali bongo damage, donc esengeli peuple congolais balia bien. Na yango talati na mama Olive Lembe Kabila yemoko abandi déjà masolo yango wapi kutu alobaki boye. Moi je fais ce que je peux et je demande à tous ceux qui peuvent de participer à combattre la famine en produisant nous-mêmes ce que nous consommons. Puisque vous voyez bien que dans cette période difficile, ceux qui se prétendent soi-disant être nos amis n'ont pas encore couru pour venir nous apporter de l'aide. Alors, il ne faudrait pas être naïf, mes chers compatriotes. Nous devons nous-mêmes produire ce que nous consommons. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je fais ça. Alors, pour ceux qui vont profiter de ces pondous, je vous souhaite d'être en très bonne santé et que Dieu nous protège tous. Tala awa ba congolais nyonso bavali toujours kopesa merci na mama Olive Lembe Kabila motema ya Joseph Kabila Kabange le rais po azali toujours na peuple congolais na motema na ye butu lokola moi alingaka komona te peuple congolais bayeba na kozala na pasi. Tala ba geste ya boye ezali ba geste oyo ezosenga ke mutu tu abondela pona mama Olive Lembe Kabila po nzambe aleka lisusu na kobakisela ye mikolo ebele na se ya moi oyo elongo na molongani na ye boyende esalaka. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je fais ça. Alors pour ceux qui vont profiter de ces pondous, je vous souhaite d'être en très bonne santé et que Dieu nous protège tous.